Bonjour, bonjour à tous. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino. Lelo bozumwa libaku na ngongoyo. Na sa la bino moi 10 minutes ya analyse ya mbangu parce que timing na ngai vraiment eza chronométré. Donc chaque seconde ezoleka ezo compter pour ngai. Mais na suis quand même 10 minutes ya pamba. Na sale la bino moi analyse muke oyo na kosala ngona lumbango na ko resumer ngona lumbango bongo ya mbote to bana milulu na biso mbote kei wapi na Canada na Calgary epa ya Richard Mayemba JR Molisho moninga ya Pitudi ya Ntsango Roger Silwambanza Edo Ikwa le procureur balobi Blaise Mafutol Blaise Londo mbote na ngeke bongo epa ya Madilu Longange mbote na bino mingi mama Christine Matondo na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai bino nyonso bana Congo toza ko partager pasi na bandeko na biso yo bazali na Goma oyo bazali na Bukavu oyo bazali na Kanyabaonga oyo bazali na Kiwanja oyo bazali na Masisi oyo bazali na Bunagana bandeko nyonso wana tozali ko partager na bino pasi oyo bozali ko mona injuste mbote na yo igmatadi tozali ko partager na bino pasi wana oyo ezali injuste eye epai na bino injustement pona manque de compétence ya autorité na biso ya wana lelo ekoti biso na londendewe. Na titre na komi Cannes et la guerre en RDC. Pour na na komi Cannes. Na Cannes oyo ko tombe bien. To sali ba campagne moko ya makasi to koti na ba panel ya batu mususu ezalaki na ba sujet mususu mais biso tozo kota nango na makambo ya RDC. À chaque fois on me donne la parole ou lena lobela bale ngana zo ya ko lobela makambo ya l'est du Congo que les gars tala ozo le kana mboka na biso boza ko sepela metalo eloko to sali yango à un moment donné explosé ba panel mingi etiki kolobela makambo bale ezui 2 jours mobimba ya kolobela kaka makamba est du Congo. C'était vraiment un travail de prestation ezali guerre moko médiatique oyo bandeko musu bazolinga pe ba distraire bino mais biso pe na kati tozoluka to tumbo la pota oyo ezalaka na biso mokili yoka pasi na biso. Les gars, lelo toyo kondima ngai sina ndima na ngai bino neno bokroaka te que guerre na biso ezali imposée par les États-Unis. Tout ça la analyse wana ya minene ebele. Guerre oyo moto aya nango ce sont des démocrates à la tête de la République, à la tête des États-Unis, Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton. Baya na guerre oyo pas seulement pour faire sauter Mobutu, pas seulement pour aider Laurent Désiré Kabila à son pouvoir na Congo, mais pour aider aussi les Rwandais de récupérer une portion de terre na mboka na biso Congo. Pe pona ba multinational ba yiba biso kita na mboka. Na BBC bino na este wana omoni tozaka na banzela te. Soki toaki na boto route a des fois batu bazana Kinshasa bakolo ba toke nanu Bunia totala eloko nini eza na Bunia. Toke nanu Kiwanja totala nanu ndenge nini elekaka na Kiwanja. Toke nanu Goma. Toke nanu Bunagana, toke nanu Kanyabaonga. Banzele zalaka te minembwe pona okende na minembwe il faut kozwa avion ti Goma. Goma bozwi hélicoptère et kotika bino ti na minembwe. Nzela ezalaka te. Ba Rwandais bayaka ngo makolo pendant 17 jours na bangombe. Batambola kango makolo butu moi po baya ko bima na minembwe. Nzela ezalaka te, aéroport ezalaka te. Tangu ambassadeur des États-Unis na délégation ya barubero bakendaka minembwe, c'était les hélicoptères des Nations Unies nde sungaki bango kolongola bango na Goma ti e akotika bango na minembwe. Donc c'est-à-dire monde wana ezali libanda ya Congo na ndenge moko bokoyi kondima te. Donc c'est comme si ces partis n'appartenaient pas au Congo. Yango wana monaka makambo mingi elekaka kuna
bato bazana Bandundu, bato bazana Kinshasa, bato bazana Congo central, comprendre que loko moko te, et chokaka bango te, et comme la kabango vraiment te, que matia bango moto po basa la soulèvement. Alors, champ de bataille ou cheval de bataille à Tshilombo. Alors, qui est éducation. Oui, éducation, c'est bien. Il n'y a pas de misato. L'infrastructure routière, l'électricité et l'éducation. Et loko Tshilombo, alingai ko tia makasi na ye na premier mandat na ye yangwana, mais il n'a rien fait. Route moko batongate. Oh bazo sala boy. Oh non, ça sont des mots bande onanga. Biso ozaba na poto, to vana na poto, to tambola na ba autoroute na poto, bo betela nga masolo ya route te. Titan bo betela ba masolo ya ba route ya banzela, biso sekara bino. Poto yebi parmi biso ezana ba congolais o basala ba route. Il y a des ingénieurs congolais au basala ba route. Tant bo betela ba masolo ba route to sekaka. Route basala ngo, il faut ezala na charge, il y a département oyo ezana tronçon wana. Ba benga ngo ba route départementale. C'est-à-dire route e bandi Kinshasa ti ekoti Bandundu, il faut ezana maboko ya ngobila. Ngobila mutu il faut azwa soin nango. Azana une équipe mobimba balandela kango ba finika kama bulu, azana ba société mobimba yaka ko intervenir makamu nyonso bazwa soin nango, ba péage yali batu ba futaka ba taxi na bango ateza ya 100 francs ya mbongo muke, mais mbongo wane ko sungaka ko finika mabulu, ko tia goudron makambo ebele. Mais et logo nini ya sala magana Congo, et logo nini vraiment gestion administrative nini ya malonga oyo batuana, c'est-à-dire ils font une politique na ebisibino, ce n'est pas l'art de bien gérer. Ce n'est pas un art administratif. Les alliés politiques, tantôt plutôt, ils ne sont pas des politiciens, ces gens-là. Ils n'ont pas un plan politique. Ils n'ont même pas la volonté politique. C'est-à-dire, il leur manque un plan politique et la volonté politique. C'est-à-dire, que ça les locaux mon côté. Au moins, quand la société moko ya ko proposer bango tolinto ça la buena Congo, bango ba accepter ta. Les Chinois avec ba Corée sino Congo, ba sepe na bango ba ça la amphithéâtre. Basala arena Kinshasa, basala salle moko boiso ya congrès, basala centre à finance et traiter makamunini à finance ya Congo. Dans un pays où l'économie est par terre, ndenge mai ko ya na mabele économie à Congo ezali par terre. Et puis loko musubino boyebite na 3 buildings wana batongi à centre à finance, il y a une société belge, bazo travailler en collaboration avec les Congolais, baye ko siéger wana pona ko sala ba carte d'identité. C'est-à-dire même les Rwandais qui sont dans la commune de la Gombe commencent déjà ya ko zwa ba carte na bango ba carte d'identité. CIN, carte d'identité nationale. Auto baneko benga kala ba carte pour citoyen. Donc na ba Rwandais ba komi ko zwa. Bolandi déclaration à Paul Kagame. Alobini. Alobi que j'avais appelé le président du Congo pour lui demander une question. Si les gens du M23 sont congolais ou non. Il a dit certains parmi eux sont des Congolais. Il a effectué plusieurs voyages de par le monde. Et il a dit ceci, je cite, que les Congolais doivent aimer les Banyamulenge. Ce sont des Congolais. Moni makambo Tshilombo lobaka en Angleterre, Paul Kagame a bandi ko profiter nango. Si réellement que Tshilombo lobaki que Banyamulenge bazali ba Congolais. Ah donc bazaka ba Congolais pour na ko bomba ba Congolais mususu et non pour na ko vendre harmonie avec d'autres Congolais. C'est ça et loko Tshilombo ko répondre. Oui, j'avais dit que ces gens-là sont des Congolais. Donc ils sont Congolais que pour tuer d'autres Congolais. C'est ça que la Congolais Munyamulenge. Izaka ka pona ko bomba ba Congolais o bazali Banyamulenge te. Parce que na kati ya M23, il y a plusieurs Banyamulenge. Il faut qu'on les dénonce. Il y a des Banyamulenge na kati, il y a M23 qui sèvent la terreur, le massacre, la tuerie, les enlèvements et le viol. Batouana. Alors, le problème qui se crée, Tshilombo les gars qui na top Congo ya Christian Lusakweno, a lobby que moindre escarmouche à Kosenga na 2 chambres, il y a parlement, Bapé Sae ma coquignons, ou Kosenga pour à déclencher une vraie guerre, pas avec le M23 seulement, mais avec le Rwanda. D'ailleurs,
na ba technologie ya makasi otokomi nango toza capable ya kobeta ba missile de sol, ba missile balistique à partir ya Congo et qui ko bombarder Rwanda. Lelo toza kolanda déjà plusieurs morts entre les tronçons Goma, Kiwanja, Rutshuru, Bukavu. Plusieurs morts et en plus plusieurs véhicules ezali bloqués na nzela, ezana ba loso, ezana ba fufu, ba masango, ba bloqué yango. Na ngambu ya Uganda kuna, ce sont des soldats ougandais ba koti na Congo, ba créer une espèce ya douane, ba mituka nyonso yo ezouta Masisi, Kisangani, Masisi, pour eya vers Goma, baza ko taxango $300 na mutuka moko, mbongo wana ezokende na Uganda. Ça dit le gouvernement congolais inexistant. Sama Lukonde d'ailleurs na yebite Dupont wana soka salaka nini na mutu ya gouvernement, il est toujours en chemise cravate, champagne, chemise cravate, chaussures de ville, basket de ville. Donc na yebite garçon wana asalaka nini. C'est un faux premier ministre depuis ba masolo ba premier ministre banda. C'est un premier ministre étiquette, y compris Yemoko Mukonzi Mboka, c'est un faux président. Je dis et je pèse mes mots, Félix Tshilombo, c'est un faux président, ce n'est pas un administrateur. Donc c'est quelqu'un qui est venu pour faire agenouiller le Congolais sur leur sol. Aïnde ko tchabiso ma bolongo na mabele, to fuka ma to lela, pasi na biso pour na esengo na ye. Ça ne peut pas continuer comme ça, les gars. Ça ne peut pas continuer comme ça, trop c'est trop. Vous imaginez qu'il y a des Congolais qui se demandent, mais Ndengeni Nyango Tshilombo, azali chef d'état-major Yemoko, aza mokonzi ya mapinga, aza kopesa ordre te, na ba FRDC ba déclencher guerre contre ba M23. Pas contre les Rwanda d'abord, mais contre base nyonso ya ba M23 eza na ngambo wana. Il y a deux choses que vous pouvez savoir. La première est que armée wana ezali armée moko ezali na ba soldats rwandais, des officiers rwandais. État-major ou ezali na est ya Congo ezana ba rwandais belé. Ces gens-là sont de commandants. Ce sont des commandants de guerre. Donc bangonde moto il faut babongisa artillerie, babongisa autant de bataillons où il faut que des guerres pour affronter ennemis. Et ces gens-là ne peuvent pas le faire. Bah ça la monte parce que na ngambu kuna ba oyo bazana M23 ce sont des Rwandais leurs frères. Tshilombo yi quand même 5 ans, na 5 ans on a lingai ko vendre ça état-major ko discuter quand même sur na bateau yo bazali ba congolais te na kati FRDC. Mais non. Toyo ko mona koto général mosusu akeko soit colonel moko ya Rwandais azuye na Goma aya ko mekana no kotala soki population ya mbujima ye kolobanini. Tanga ye na place publique alobi ke bomi tungsa mana binote ye azali na ye muswahili aza muluba te. Bato abi non aza Rwandais. Oh non aza Rwandais te ye avanda ka mingi kuna alobaka lingala te alobaka pe kikongo te alobaka pe français te mais alobaka ka Kinyarwanda na swahili bora mais aza na ye congolais bobanga te. Bato abi non général, tu commences à dérouter. Tu commences à dérouter ce mec, c'est un Rwandais. Bayoki bongo pour ba kotie lobi na avion bazongisi na Goma. Alors, on se pose des questions. Tshilombo azali complice na makambo yo to aza complice te. Soki aza complice te. Pour la nini te asali ba mutation te ya ba soldat parce que balinga ko sala ngo balongola ba état-major ezali na ba Rwandais mingi na est ya Congo batinda bango na Congo central, ils se sont opposés. Baboya eloko wana bango balobi bakotika la kaka na ba frontière ya Rwanda na Uganda. Alors banda kala wana 5 ans mobimba wana tokokai kozwa ba mesure te ya koyeba ndenge nini tokoki kosala po bato wana to meka ko disperser bango ou to dispatcher bango. Et belé abatan wana basoki ngonga te vraiment ya kotala likambo wana parce que ça nous tue. Actuellement ça nous tue.
ça nous aide pas à aller de l'avant. Donc, to komi stanier et sikamoko, to telemi et sikamoko. Donc, on ne peut pas faire la guerre. Colonel Wana Lobiango, on ne peut pas faire la guerre. D'ailleurs, les politiciens, les bengi bango balobike, bo zone, ko zone na terme militaire yegoloba, bo zonga sima. Bo tika ba bisika wana o bango bazui, bazwa. Vous comprenez? Après, vous avez encore un autre argument, ce qui nani, Corneille Nanga, ce qui nani, yepe soazo déclaré au akangi ba territoire au asalibwe. Alors, Babylon wana nyo soso ki bozo kengelango, esenge na biso population to sangana, to longana distraction, to zo makamu na biso en charge, total la soba politique. Prenons-nous en charge les gars, boko ya ko regretter likamba munene, boko perdre ba parents, boko perdre ba ndeko, boko perdre ba tebele. Gola nostra mbote na yo. Prenons-nous en charge les gars. Nangongo bozo zela lelo match beta, lelo nde bako frapper à partir à 18h. Na ebite match wana boko tala wondenge nini. Pire encore, ba concerné. Ba ndeko bazali pena ba natif ya Goma, Kiwanja, Bukavu, Kanyabayonga, Minembwe, ba ndeko bazali ba natif. Ba yebisanga balobi biso tokoloba eloko te nokite ba représailles ekoye la biso. Ah, ba faible, ba zoba, ba ngulu. Même atana bateau balobelaka Congo, bomonaka bateau boni bazali natif ya Goma, o bayaka kolobela Congo. Mais ils sont là parmi nous. Ba batama bazozela Google yo loba. Google yo panza mpoke. Mais moi je suis du Kasaï. Moi je suis du Kasaï, je suis pas du Goma. Nazwa kolobela ngo parce que c'est ma terre. Ezala Goma, Kiwanja, Uvira, Masisi, Kanyabayonga. Bukavu, c'est ma terre à moi. C'est la terre de mes ancêtres. Je ne parle pas pour vous. Parce que vous êtes naïf. Je fais des débats sur ça. Même dans la marche, tout ça, la Goma, Goma, Bazalakate, Batabukavu, Bazalakate, tout ça, Congo, Baluba, Kaka, Biso, na Biso, à des fois, Bakinois, na Bakinois. À des fois, Bakinois, na Bakinois. Bato yo pena bazali ba natif akuna na ba sitinga minene to salaka contre Rwanda to monaka bato wana te et na yebite passion yo bozana ngo boza ko melango lokola kisi to boyebi pena kezali pasi bozo souffrir nango les gars boya to simba na maboko boza bandeko bobanga eloko te monguna bangi sabinote. Et je discutais avec des amis qui sont en Irlande na Suède. Babike ya koto yo Irlande, Suède, ba touti moto ba konzaka. Donc ba go yelo pe na palais ba beti yo mose kwa la police ya golobelo kote. Ngai bana mai bazo benga na Irlande. Babike koto yo ba touti moto ba yaya. Ba touti ba konzaka so to zui debis. Bo enumere biso ba adresse ya ba touti wana to zui debis. Bisi moge kiti elongwe bela, bisi moge kiti Panama. To keili bino kuna na Suède, Suède to silisi to kena na Irlande. To pesa biyano. To ko tuta bangon kuba ekozala histoire, même si bako tia biso na détention 24 heures 48 heures, mais mokili yo kake ba Congolais balongwa ki na Belgique, balongwa ki na Paris, bake ko défendre bandeko na bango baza na Irlande, na Suède. To yo kaka makambo ebele ndenge ba maltraitaka bino kuna na Irlande na Suède pa ya batuti. Et ces gens-là, ce sont vos frères, aimez-les. Mukonzamboka ki Yaoudi. Et au moni loko atoloba ki mingi, ayuki soni, alingaka zo avion pour que le retard la match na Côte d'Ivoire. Tolobi mingi, tellement tolobe liye mingi, to critiquer mingi. Silence de mort. Mais alobina on lilobane a soukate. Alobina on lilobane a soukate, to kengela na moi. Akokende to akokende te so akei se kaza nyama za ngulu mokonza mboka se kazali nyama azali ngulu soki lelo alongoli makolone na Kinshasa keta la match na Côte d'Ivoire aza mokonza mboka ya ngulu. Voilà le mot qu'il fallait pour na ye. Mais biso nenge tozo kende boye tozo kende perdement. Mais espoir ezali. Parce qu'on est unis. On est un peuple fort, uni. Basali nyonso bakabula biso. Ceux qui to kabwana ki.
guerre oya bande koloba ke tozo risqué guerre civile kota na Congo ye mokonzi alobi yango à 3 reprises ti na Nations Unies ye mokonzi alobi ke on risque d'avoir une guerre civile en RDC. Bisoto Obomanate, il connaît pas les Congolais. Les Congolais sont unis, ils se sont mélangés, mariés. Moulouba bala mu Congo bala mu Swahili bala mungala, tozaba famille. On ne peut pas créer une guerre civile entre nous. Yenda baneko lota ke loko wane ko salama. Te. Biso guerre to salama contre le Rwanda. Donnez-nous les armes. Point barre. Quoi la biso na ba discours te ko toujours risquer guerre civile entre qui et qui? Tu crois que les Congolais vont se battre entre eux, s'entretuer entre eux? C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi pour na mokonzo ya ki Yaoudi toza na ena mbende ya mboka. Ne tuluku na ya miyibi bazingi zinga na ye. Azobo ya kobimisa gouvernement pour nani? Aobanga. Azo ebate batuti basengi 8 tuti bazala na kati ya gouvernement. Depuis les États-Unis, basalaki congrès moko ya munene à la tête Roubero Nazarias na Moïse Nyarugabo. Tout ça qui est au courant. Basalaki na Washington DC 2 semaines. Ba pesier déjà listé ba touti o ba kozala na kati ya gouvernement. Soni azoye bate akobimisa gouvernement ndenge nini. Oye komi ba pangi ya Vincent, mama ke na mama yake akobimisa gouvernement ndenge nini. Et tout le coup ya ba touti o ba pesier na liste. Azolenga. Bimisa, oze lombete. Bimisa batuti to yoka. To sila na yo. Bokonzo moyibi wano yibaki. To sila na yo. Tia Banyarwanda wana lobaka bazaba ndeko na biso. Bazande ba semeki na yo. Bazande yondo za bokilo na bango. Po mwasi na ona kati ya ndako. Sini mututi. Munyakeru. Sini mututi. Yango wana ozokoka. Kosale tumbate na ba M23 poso kotali mwasi na yo na mbeto boye. Mutuchi otali bandeko yo baza ko boma biso batuchi komono lembisi. Pepe Kala yemba ki yango te. Pepe Kala yemba yango aloba ezala kaliboso soki otali bana ye gozongi mwasi maye. Donc soko otali mama mutuchi otali ba M23 mutuchi ozongi mwasi ma obenge kuna na Goma ke bobeta masasi te. Eloko ezoleke la biso yango yo. Entre le choix entre maman et nos ennemis. Et loko ezole que la biso yango passe na biso yango li sumo to memi na tilombo na yebite. Et pire encore, c'est ce qui fait mal encore, que vos opposants nyonso silence radio, personne n'a fait la déclaration ou personne n'a quoi attaquer Chilombo verbalement pour la relaxer que Yenda Zali chef de l'État et Sengela Sala quelque chose, ni Faïlou, ni Moïse, ni Bangonio sur silence radio, personne n'en parle. Mboteno Mama Christine Matondo. Personne n'en parle. Les gars, c'est atroce. C'est atroce. Makambo ezole kana Congo, c'est atroce. C'est atroce. Bino bozo yo kaungana matoi. Moi, j'ai suivi une Malienne qui plairait à Benginga na Messenger Azul la lobby. Si réellement, bah, vidéo à outil comme on a kezali Congo, à l'embinzo talbi, so kezala ki koutuye, à l'ngai koloba. Côte d'Ivoire, à Kende, toza forfait, tozonga. Et l'accent à Mokilike, toza qui prêt à Mokene na finale, mais to boyango parce qu'on est massacré, on est tué, on est égorgé, on est pillé par nos voisins. Mon kilie mona symbole wana aloba tolinga to sala forfait tokende teko beta balete alo malien wana mutazo yebisanga. Chers amis, chers compatriotes, biso to pesi 48 heures na Chilombo. Apesa biso solution. Ba FARDC bako bunda to bako bundate. Toko chama koki, toko voter budget à guerre to toko voter le 2 chambres du parlement. Bako saisir ba pese ma koki engagé guerre na Congo to engagé guerre te to pese 48 heures petoza kota le laye soki asale le côté le gars prenons-nous en charge, organisons des sittings même ya ba 5 jours ya minene ko no vanda liboso ya ambassade ya Rwanda, liboso ya ambassade des États-Unis, parce que les grands commanditaires ya makamunyo soana c'est les États-Unis, là où le diable dort, là où Lucifer dort, c'est les États-Unis.
yango moni mboka ngo na lingaka ngo ata mokete yango moni mboka wana na lingaka ngo te. C'est-à-dire les Américains sont des suceurs du sang. Bango bavaka na makila bazana kati ya secte moko babengi Demogornoko. Ezali secte moko ya bando kipenda Lucifer azalaka na besoin ya makila et makila ya sukali makasi o bango baponi eza makila ya ba Congolais. Chers amis, ne croisons pas les bras. Le temps est dur, mais ne croisons pas les bras. Dénonçons tous makambo ezoleka na Congo. Lobela yango kotike loko moko te. Tanga nyonso kubombe loko moko te. Matondo tomonani. Toyana lobela makambo ya Sokoko na Papa Chéri. Po Sokoko abimisi ba vérité moko boye. Ezo senga ifoto tongoro tango. Nebige bana BCBG ba surtout na Hollande kuna pa ba maluka zadi balinga tena kota makambo. Mais siko musana nga ngwana nga naza na liste na yaka pena ba problème mo eza ba divers. Soki nazo kota te siko musana nga na osango ndengeni. Makambo Laurent Sokoko alobi bo pesa nga espace nga ipena sala analyse no. Do bino ga likambo so eza na komba Papa Chéri na kati. Po moni silence moko Papa Chéri koti na kati yalo bagaka esa nini. Ezo tobola motema esa nini. Yega esa nini. Ataro bibo esa nini. Papa Chéri tango melaka ba whisky belé likola ba problème ozana ona moto bako motombolo ya kotombola na maboko ba ndo tiko tina mbeto. Oyebiteke bomaka yo okufa na ngope obela tuberculose pulmonaire. Okobela malade belé ya ba poumon likolo ya whisky okoma omela. Po ba problème tellement leki mingi na moto Papa Chéri. Na loba yango wati. Papa Chéri bana na yo na Congo wana baza le ciel bana oyo babokola bango na ba papa 5. Mwana moko okokola na ba papa mibale suka. Dès c'est assez. Okokola na ba papa mibale. Mais 5 papa na 5 générations. Bana na bana éducation ni o papa apesi na ndenge na yo papa apesi na ndenge na. Ya omona na makamba ya mukimuyibi ya Vital Kamerhe bana no pe bazaki impliqué. Procureur de la République a tindaki bango ba ko se présenter devant juge d'instruction. Et ça honte munene. Na bana wana ya mikie wana ya basi ba ko se présenter liboso ya procureur. Poni ni makamba muyibi bango pe bazana kati. C'est l'éducation parce que ba koli na maboko na yote. Ba koli na maboko na yote titango beta ka tolo na bango oza mutu moko beta tolo na 20%. Sika ba papa musupe derema to mona ekuto caméra zolia na bango na bana no na kachas na mesa pe na boy bana ba servir papa na bango sika. Mais c'est incroyable. Donc ngara o mona ke Laurent Sokoko a très fort na ninga mugete. Ce ko simbi e bo katana. Mosaka po ya ko boma moto na ba bêtise wa uto sa na États-Unis kuna. Mosaka na ba bêtise wa uto sala kuna wa bungisi kacha $50 abungisi mbongo na ye abungisi tamba bino nyoso bisa ba valise to luka mbongo ngo ekei wapi ono emonani olimbisanga mbongo emonani mbongo Mosaka emonani ono ona uzonga na kape sukini te ona uzonga boke na bino Papa Chéri ba no lobisa Mosaka te siko Papa Chéri abengi Mosaka na téléphone pour na intervention yo Mosaka uti ko sala. So Mosaka po azwa excuse na ya munene pa Papa Chéri ayo kota makambo ango Laurent Sokoko pondo esalini ya Laurent Sokoko aza père de famille moi ce n'est pas la mbaka pondo so akeli ya pondo ya mama si mama CC mabeza wa nasalaga vidéo mo na beke album ya Papa Chéri bal de masse eza fiasco moko ko sagarade. But ba loba n'importe quoi na yebisa ba ko fiasco moko ko sagarade. Ye wana te Laurent Sokoko azo beta masolo. Carrière ya Papa Chéri na ya Koffi Olomide rien à calculer eza masolo ko beta te eza ko discussion te. Papa Chéri azata na linzaka te pe meni ya Koffi Olomide. Papa Chéri aza soki na 4 albums Koffi Olomide aza soki na 40 albums. Est-ce que beaucoup ça va calculer et puis l'album nous sont reçus. Et ça l'album moko ya Koffi Olomide te choix. 40 ans de carrière. Et Papa Chéri a combien d'années de carrière? Botiga bilogo wana Mosaka boma moto. Soyo a besoin de sa relation non à Papa Chéri parce que bando tiga na États-Unis lobisa gote.
Moussa Goutaï na moi petite ne mora bien à Belgique awa. Au lieu Lukata papa sera le visa au Belgique, yo reti en États-Unis. États-Unis faux terrain pour nous Lugado qui n'est to Lugana na Europe awa. Au Kemba, au beta 30 ans do ke ko yagate. États-Unis, au mone o muninga na yo. Yo mukonza mboga, we mukonza mboga na mutaliboma. Aosa discours we ba katie na ba protocole, mukonza mboga wana. Biden. Aosa discours wa kumolo baba bêtise bu bakati barbi sorry we'll finish here pa bakati bat basuki yao mukonzi mboka mutaliboma aotanga azobenga mwana ne na kombo ya koko na ye abe now I want to call my son bu abenge called oh baby c'était wana kombo ya koko na yo kombo ya mwana noti I'm sorry Biden mukonzi équipe nyonso administration nyonso ya Barack Obama ya ngwana eza ko diriger États-Unis c'est pas Biden donc Biden ngoto pa peso dogi ko o beta 40 osakara mboga wana kuno ba na defe loterie bimise le matricule mukanda na o déjà depuis Congo donc botuna ba nani ngoto otozonga na ye oyo soki mbali osombo oyo mususu wana soki nani botuna makamba mwene États-Unis mais soki bayaki na Panama na minute o neto bayaki na Bela na minute o to bazala mwa ba momi de ba soki bango bateki bango ba parler masolo ba doki pe bimi boy babandi ba kayo na bango bazozela pe mukande ko na sima mwasi États-Unis do musaka tika na yo siko yo mosaka siko ko mo calculer yo peso lo bezonga kini ono lo bana papa chérini yo ka sito yake informer te na mambele ka ki ya papa chérini ba danseuse ninga tika ki bango parce que zaki plan bo sala ki bango nyonso batu musu ba yebagi te ke botikala na bino ya papa chéri po aboma moto na lobi bon bo sala pe mingi botikala kaka po aboye ki siko consommer soni wana papa chéri aboye ko consommer soni po parce que soka lo ba ibongo te bonga bozonga na bino te ezaki déjà kumoko bien préparé depuis Kinshasa mais bon pona ki faux poto Tika Laurent Sokoko avant c'est un boss c'est un patron c'est un boss c'est un patron oyo ya répondre ni ka Tika la ozala porte-parole ya Koffi Olomide te akozala ka pe porte-parole ya Koffi Olomide te mutana ba plantation ebele na mbandaka ya ba mbila salaka ba mafuta na Kinshasa za na tala ba usine ebele oyo ye na ngola kuna za na ba souhaité ebele Laurent Sokoko patron boss ezana oto tego ba koselage makambo azara na ba bateau te pa ba bokecho za kanda mais boss comprendre Laurent Sokoko boss po biloko apesa bokecho même pele mongo amema na poto atikala ko pesa biloko Laurent Sokoko apesa ete ngamna oyebisa bilo pele mongo azaki président à vita bokecho asalela nzembo mobimba ima olenga na yo mama na mataki na mpepo pona yo mama ye pona yo epele pele mongo amema bokecho na plus ou moins 20 musiciens amema bango na poto mais oyo Laurent Sokoko asala pona bokecho pele mongo atikala osala te Laurent Sokoko c'est un boss d'ailleurs so vandi na ye aiki na poto to saiki na ite aiki na France to saiki na ye amutu te go bimisi mbongo ke sombele masanga ne to sala kana batu rien ngamna ofungula ngai na salaki na Laurent Sokoko na poto ngai na zaki na Laurent Sokoko ya mbale bele à plusieurs reprises bana mai bayebi comprendre c'est un boss taw na yebi simino c'est un boss ko ngala za na bate bele na kutana na bate bele ndenge na ndenge na sombela ka bate bele masanga mais na yebi so Laurent Sokoko sombele masanga te o sombele champagne te a sombela bino tout ya mbale bele pe sombi el bosilisi a sombi lisusu bolimbo kende taxi ya musu 80 euros 100 euros na mutu bokende c'est un boss donc mosaga tika Laurent Sokoko kimia à vendre na oya poto solo na tante mais na oya poto solo Koffi Olomide c'est un boss
c'est un patron. Pour comparer Kofi na JB, ils ont fausse comparaison. Kofi Olomide aleki JB musika na makambo nyonso. Au moins siko ba vérité au mo bima siko yoke. JB ndako wana bongisi, abongisi yango na mbongo bambanda, bana mutu bayibelaki mbongo pa papa na bango asika bake ko pesa tata kuna, bongisa pe ndako. Ndako depe koma kala ba biloka kala. Oita olobake o jibaza eloko ta Kofi Olomide ba concert azobeta boyoka ba prix ba concert azobeta abeti na Kenya combien droit d'entrée na Kenya $500 droit d'entrée na Côte d'Ivoire combien $700 ba concert Kofi Olomide azobeta ba droit d'entrée jibe abeta so concert abeta concert au mona na piscine ya Grand Hôtel 50 personnes 100 personnes ba libanais ba ina ba shishi na bango komela ba miseni nyonso na jibe bafana na jibe po esika okende ate faut mettre le ara muke to beti moi concert bazu ba 200 et siliti Kofi Olomide c'est un patron wana uta makamba olobate pourtant ba okale bazo classer le 10 premiers patrons d'Afrique et la musique africaine jibe mpiana kuta za te ata kutu 15e 20e azate Kofi Olomide azali Fally Ipupa azali Gims azali Ferrego azali ils ont dit que la discussion. Ils ont dit que Kofi Olomide c'est un patron. Kofi Olomide c'est un patron. Na muziki, na mbongo, na bandako, Kofi Olomide aleki jibe mpe na musika. Jibe mpe na États-Unis, tasombi ba occasion ya États-Unis ba camion minene wana ba 6 litres. Oye consommaga carburant ya na yo somona Kofi Olomide ake États-Unis. Kofi Olomide autosoma ndako na États-Unis. Et si on a une voiture aux États-Unis, on a rien. T'as le parking ya Kofi Olomide, na magamba voiture. Wana wote ya magamba olobate. Awa na France atambula kanani. Na France atambula kanani. Kofi Olomide so ibo yebi fina ye. Na France itanga ya na France atambula kana voiture ni. Ana 2 voitures, ana voiture moko ya 450 000 euros atambula kana ngo Rolls-Royce. Oyo paf de azana aux États-Unis yango pe Kofi Olomide azana en France. Est-ce que ça m'a oloba ya retourne? Est-ce qu'il y a débat et discussion? Asombi appartement wana na la défense. Bato ba lobo ndako futela te appartement sombi. Asombi parce que bazo boko la mwana bango bébé na bango na sindi, mama cessé, bébé ba uti ko bota bazo boko la awa na défense na Paris. Côté URN Salaka, bango pe baza wana. Pesa na masolo ko bomba te. So poza na besoin na ba contact ya Kofi Olomide oyebisinga na opeso ba contact mukolo oyabu obengi bokutani. Rien à voir. Bon, à suivre.